Mbote bandeko. Ya solo bongo pena to ye lisusu bandeko to kaka solo bongo pena ko tanga les saboteurs de l'authenticité. Ya solo bongo bandeko mbaleleki to sukaki na mokanda ya tuku mine bongo to tangaki bongo na nzela ya tuku na nzela ya zomi na sambo ipasa to monaki esika pena lot les grands prostitués. Esika pena lot akendeki alongoki na mboka Sodome et Gomorre esika wapi akendeki na montagne moko na mboka moko na pembeni esika wapi ye akendeki bongo kolala na bana na ye kobotisa bana na ye ya basi na yango tosukaki wana sikoyo tozotanga na nzela na biso ya zomi na mwambe esika wapi balobi na biso Judas et sa belle-fille. Yango yambo te totanga esengeli na ngai na milakisa pa na bino ngai wa bino Zikoti Mayuma tembo ya mwanda. Mama na ngai azwa misolo bongo penda na etuka ya Bwende, tata na ngai azwa misolo bongo penda na etuka ya Kindamba, yango wana ngai nazali Bwende Kindamba. Kedika kibaili wampangi tuti tata mana mutanga les saboteurs de l'authenticité buba yiza weza kinkulukie to. Kumbu ya luta ntango ya luta twatanga mukanda wa makuma ya munzila ya kumi na sambodia ina dasonga de sona monavo mukapu kyokyo ya sona monavo lot les grands prostitués yani ngudi ya Kinsuza lot ngudi ya Kinsuza bwabu tunatanga munzila ya kumi ye nana webina watsonaka mukapu kya Judas et sa belle-fille. Judas na kento wa mwanandi bubatanga kento mukikongo kento mwanandi nzitu Judas ye nzitu andi mama nzitu ko kasi nzitu andi voilà sikoyo yambo te totanga esengela soto tsela bino moyembo to meka ko limbola muke mpo ete boyeba maye bombami na nzembo oyo tolanda Vakimosi yebisindi sambodia yatukayame muzulu dese mukaya unatevana mbata mongo wa Kongo yuyatukaya vaika mutemo mokisembo kyatia Akimosi yebisindi sambodia byatukayame muzulu dyase ukulumukaya unatevana mbata mongo wa Congo au sommet de la montagne ya Congo mayatunga kilongo kya Congo kya Congo si atwa disa lundanga ye kebanga kyo kikyo kya iza yevwa kwa mindele mti yankulu mbaluza ntima. Bon ya solo bongo penda tolimbola muke donc tu mazulu ya tuka tu uta solo bongo penda na uta solo bongo penda likolo na kitaki penza na kumbi kia tia un engin volant kumbi kia tia un engin volant bia yiza ya me ya kulumuka ye bisimbu nsambo bisimbi nsambo dia na kita solo bongo penda na 7 génies ubiso bengaka bisimbi donc 7 génies la kita bongo 7 génies na mbata mongo wa Congo mbata mongo de mbata mongo donc montagne sommet de la montagne na kita ki solo bongo penda na sommet de la montagne na yaki solo bongo penda kotonga kilongo kya Congo neti bundu ya Congo ezoko twadisa ezoko kamba batu kilongo benga ngo kilongo moni soki ozo sambela bosangani bo bosambela le fait ya kosangana po bosambela wana benga ngo kilongo
Donc, il y a Kilongo qui a Congo. Donc, centre d'enseignement, on peut dire ça comme ça, parce que Bundia Congo est un centre d'enseignement. Ils ont été éco, nous avons dit alléluia, amen, tout qui wana, makabwanité. Biso to yaka, to kumisi na nubaya biso so to silisi ko kumisa bango, to bandi ko yekola. Donc, Kilongo wana, to sali Kilongo na biso, to silisi, to bandi ko yekola. Simana suka, to pesi bango susu bayengi na bo revoir na bango ba yoyo na Kikongo to kabwani. Donc ayaki sikoyo na Kilongo ya kotonga Kilongo kia Kongo pona nini parce que na tangu ya kala, tangu ya nkulu, kia Kongo kia nkulu mindele bayaka babotolaka biso yango. Yango yesiko aye na mbalo yo mutungulula. Moni ko tungulula eza nini? Moni makambo ebomba ma. Donc tokoloba na bukongo bazaka na soni te pona koloba likambo yango na ina loba omoni soki osumbi na zamba to nyama sumbi na zamba ma abomba ka salite na ye po bato mususu bamona ngo te siko ntunga ayaka a bimi soki ntunga bimi ayeko bima ayeko funda ke salite moke bomba maki awa marbre za musana ye naturel oya sala kapona pona équilibre ya zamba ezala banyama mususu babotama tout ça zo sala musala na ye mais elakisi kotungu na yango mona fumu kimbangu komona ezalaka kimbangu dia ntungu noa. Donc aye ko bangu mona aye kimbangu aye ko loba ko bangu mona oyo ebombama. Donc moni ne te fumu mwanda semine lunga kongo ni makondola mabwembankosi aye ko tungulula yango zo yemala nzembo yo aye ko tungulula makambo ni stolobia ba e komama na makaba siko babiyebi na biso bazio ngaka na makaba ale bayembeli biso yango makaba ezali mukanda na biso o lungia Kongo batinda ina likolo ya kokomela biso tonda na bwanya pe mayele ya mwana sikoyo balobi ke ye siko aye kotungulula makambo nyonso ebomba maye kozongisa monde na zotanga boye ne na zopesa bino kinkulu boye na botami na ngote na yekoli yango ale sikoyo ye siko nde mtu alakisi biso aye kotungulula. So yena kisasa kala mona babenga mutu ya mbuta esiko ebunga yesko aye ko zongisa ngo omone batu mususu bayebi ya mafuta te bayebaka yete ya vita kimpa mwa minoko mike yebanaka ya mafuta ya lubondo ke babaka bango na kuruz na mbanza Kongo yebana te bane vita kanga yebana te babataye de mbwila bakunda ngo sikoyo fu mwanda somine makandala ayeko songisa la biso ayeko tungulula moni bat musuba ko moleka bipai na bipai tout ça ya mafuta boy ongo tout ça uzomona bazoko bricoler bazibi toto moni bitoto ya nini moni bat musuba yeba te bitata bayeba te moni soko okena bilanga bakoko na so bayeso ba bilanga ba sali bilanga na bango bazonga il faut babuka biloko bakolamba na pokwa o bokolia na pokwa wana to bokolia lobi sikoyo soki alinga buka nakisa bilolo eza muke bitekuteku eza muke siko na osala neni na bibo loko eza boye na buka mwandamba pondu abuki mwandamba pondu abuki mwandamba bitekuteku po etondisa nzungu aye na mosiko tout ensemble wat muso eba te ke bitekuteku baliaka ngo pe na pondu na manianga batutaka bitekuteku na pondu esika moko. Allez, sikoyo kototi kila, moni kotota, verbe kotota, donc surtout bito ça la traduction littéraire, to kobenga ngo la récolte. Mais surtout bibela to kende na traduction normale littérale wana, to kobenga ngo donc kolokota ne to baka lokota. Donc ce qu'on a comme benga on a tota. Atoti bitekuteku atoti pondu atoti nino atoti solo asangi songe sikamo alambi anga atoti madioko azubi manioko atoti makemba azumbala asangi songe surtout alambi yango sikamo po etondi sanzungu po bato balia basepela yango benga yango bitoto donc bitoto sangi sikamo sikoyo bato mingi bayebaka te boyekoli ngai moko nde mutu na zuma yele ona po natali bitoto na yebi kelakisi kotota natali ndenge basalaka bitoto ezaka makemba ya manioko mbala na mbisi mwamba musaka basangisi balambi esika moko ndunda pondu bitoto ezaka te ndenge bato bakanisaka makemba batie musaka tout ça bitoto ezali
ozupe pondu, ozupe bitekute ngule na utoloba, ozupe manioko pe balamba yango na pondu, ozu musaka, otie, ozupe ozu makemba, ozu mbala, otie olambi yango esika moko, yango pe eza bitoto. Ilagisi bitotikila, kolokota lokota esika moko. Matondo mingi bandeko na yango esengeli to tatamana kotanga sima toko limbola lisusu esengala so pe to pesaka mwa masapo mwa nini po to kendaka malamu yango esengela so to latama neti po to zwa kokosote na maye toko tanga awa. Jida et sa belle-fille. Dans la tradition Congo, il est strictement interdit à un beau-fils d'avoir des relations sexuelles avec sa belle-mère ou un beau-père avec sa belle-fille. Car en effet, les Makaba disent ceci. Donc, c'est la tradition Congo, c'est pekisami solo bongo pena na mwana ya mobali akende solo bongo pena ko sangana nzoto na bokilo na ye. Sangana nzoto na bokilo na ye. Ezali pe lolonge moko ndenge moko na tata akino tata ya mwana mobali akino sangana na mwana ya mwasi na ye na mwasi ya mwana na ye po ezali strictement epekisa misolo bongo pena makasi na bokoko bwa biso ekoma misolo bongo pena na makaba ndena otolo baba makaba komela biso na longia kongo ne makanda ne moda semi komela ekoma mabongo na makaba tina buko bonso butinwanga nyoka. Donc elakisi ke kima mabe wana ndenge obangaka nyoka ndenge okimaka nyoka ndenge obangaka nyoka ndenge esengeli obanga pe mabe wana po soki nyoka suyo toyebi soki tosukaka ndenge nini. Dans la Bible, nous avons Judas qui avait eu des relations sexuelles avec Tamar, la femme de son fils. Donc, dans la Bible, tout le monde a solo bongo pena ndenge Judas, azwaki asalaki pena bolingo. Asalaki pena bolingo na Tamar. Donc, na mwasi ya mwana na ye, son fils, mwasi ya mwana na ye. Asalaki bolingo na mwasi mwana na ye. Bazaki ntsuza, na ba Lot, na ba Judas ki ntsuza. Et comment mi solo bongo pena na Genèse 38, 1 à 30. Dina de sonama mu Genèse makumatatu ye nana mutini kia mosi nate ye makumatatu. Koma misolo bongo pena na lot na tuku misato na Genèse bolimbisi na Genèse na tuku misato na mwambe ti na nzela ya liboso ti na tuku misato. Voilà la parole de Dieu contenue dans la Bible qu'on ose appeler la Sainte Bible. Talama ya solo bongo pena makambo yo et comme na mukanda na bengi Bible ba bengi yango la Sainte Bible. C'est une sainteté de bas étage. Ezali solo bongo penda bo nzambe penda ya se ya lukuta ya mabe penda makasi ya somo ya soni ya soni oba bombaka na se makambo ya robimisa boyete mais bango bakoma na Bible kokama. Autrement dit, cette lignée de prostituées ya solo bongo penda nzela na tobi ko benga ngo penda nzela ya ba prostituées ya bat oyo ba bengi penda ba kolo kintsuza. Christianisé, Christ, sans Christ, la Bible dit que Jésus descend de cette lignée de prostituées. Solomon pena balobi ke Yesu abotama pena na nzela wana ya batu ya kintsuza batu basala makambo bo soni. Mwana nzamba ke botama na nzela batu botama na makambo bo soni. Eza ko kamwa na kamwe penza tokomi na nzela ya zomi na libwa. Tuna tanga nzela ya Koumi ye voix. La femme de Caïn. Les Boukongo enseignent que Dieu créa plusieurs races sur la terre. Les noirs, les blancs, les jaunes, les rouges, etc. Chaque race a ses ancêtres originels. Ainsi, les noirs sont les descendants des Nzalampandu, des Kengelufuma. Les blancs sont les descendants d'Adam et Ève, tandis que les jaunes sont les descendants des Izanagi et Izanami. L'église coloniale vint en Afrique et s'est mise à endoctriner les négro-africains en leur disant que toutes les races sont issues d'Adam et Ève, qui étaient des blancs. Oh là là. Solo Boro Penda, donc na
na Bukongo, donc na culture Congo, na Bukongo elobi ete Nzambe asala batu ba ekolo ndenge na ndenge awa na mokili ya se, asalaki batu mwindo, asalaki bandundu, asalaki batundu, asalaki pe bambwaki. Na yango wana batu nyonso tu ba ekolo nyonso na oto ba loposo nyonso na oto kotanga wana baza pe donc na ba ancêtre na bango originel, donc baza na batuka na bango pa ba wuta. Yango wana tokomona ya solo bongo penza ba descendant biso ba indo uta na nde nzala mpandu na kenge lufuma mindele ba uta na Dan et Ève ya bongo solo bongo penza ba jaune, donc ba Japon tout ça ba uta na Izanagi na Izanami, donc mais ya solo bongo penza église to ndako nzambe to ba nzambe ya ba paya ba ye na Afrique ba eko kosa ba indo pona ko bala bango ete batu nyonso tu bauta na koko moko. Mwa to chama tungulu na ba pilipili ezate po to yebi ke longa ko nde makanda nde mona semi soko kiti na se oya kokuta matungulu na pilipili oyo chaki okuta ngo lisusu kuna. Yango esengena biso to tatamana na kotanga. Or depuis la création du monde jusqu'à nos jours, on n'a jamais vu un blanc s'accoupler avec une femme blanche et donner naissance à un noir. Jamais vu cela. Solo bongo pena banda mukili banda na to mona teke mundele ndundu o bazana poso na bango ezala kola ndundu ngoni poso ndundu wana donc ne to lobaka mbaleleki eza rose, donc bato rose wana ba soka ta sangai na mwasi ya rose akobota kaka ndundu, akobota moto moindu te. Remona yango c'est to tata na kotanga, donc longa konga tia bwaki mo eloko na ya na mona yango te ke mundele sangai na mwasi na mundele ba kobota moto moindu non mona likama na mona te. La Bible dit ceci: Adam et Ève mirent au monde des enfants Caïn et Abel. Après avoir tué son frère, Caïn quitta le pays de ses parents et s'en alla loin du pays du nord où il raconta une autre race d'hommes. Et c'est dans cette race qu'il trouva la femme qu'il épousa. Donc, il y a solo Adam, donc, Caïn et Abel. Donc, après, si manayango, Caïn tanga boma ndeko na ye, après ya kinaka na mboko mo musika akina ko utana mwasi mususu pe ya balaka. Et comment misolo bongo na Genève, na nzela na Genève ya mine, na nzela ya zomi na zomi na Mwambe, donc attends, to ko mabete, donc zomi na Bolimbisi bandeko. Et comment misolo bongo pena na Genèse 4 16 à 17 mon ami surtout comment boza lingala comment changa pena mitano du bois, donc comment zoba mingi na lingala na côté na nga na Kikongo evanda na ngai kati na ngai po ezonga ya moko, donc ndenge baloba ke quand on chasse le naturel ça revient au galop, donc bengani naturel et ezonga na galop bungisa ngai Kikongo siko ezonga na ngo yango moko yango na koma mbangu na Kikongo mbangu na Kikongo koyemba na Kikongo kotanga makambo ya bunzambe na biso na Kikongo kotanga makambo na Kikongo oyo batiepo to kabola na batu mususu yango na tozotangela bino po batu mususu pe bazwa po makambo oyo euta eya pona baindo nyonso ya mokili. Donc ya solo bongo pena donc tokotanga ezana ekomami solo bongo pena na Genèse ya mine zomi na motoba tina na zomi na sambo yanda la solo mamu Genève ya mu ntini kia kumi esamba nu na te kumi samboria. Ce verset de la Bible vient de donner raison au Ndila Congo qui enseigne que les jaunes et les noirs ne sont pas des descendants d'Adam et Ève. Ya solo bongo pena verset oyo et pena solo bongo pena ko pesa nzela pena ke bango balonga na bango ke Ndila Congo elonga na ngopo maloba oyo Ndila Congo eloba ke batu moindo bauta na Adam et Ève te. Tokomi bongo solo bongo pena na ndambo na biso ya tukumi bale ici quand tokotanga les apparitions de Jésus. Nous arrivons donc bon na quotation en français tout dit mon cap ou montini qui a makuma ole tunatanga les apparitions de Jésus, donc apparition de Jésus donc Jésus alaiko bimé là-bas tout le besoin. La Bible parle de l'apparition de Jésus après sa mort comme toujours. Il y a divergence à ces écrits de Matthieu, de Jean et de Luc.
bon mais ça non hein moi bulunga ni mo ezali awa moi hein ma tata mo ezali awa makomi ya Jean na ya Luc totanga. L'esprit de Dieu, point d'interrogation, dit à Matthieu d'écrire que Jésus n'est apparu qu'en Galilée. Comment mis sur le bon bien Matthieu 28 16 à 17. Donc dinanda sono mamu Matthieu makumole et nana mutini kia kumi sambo et sambanu et sambodia. L'esprit de Dieu dictant à Luc lui dit non, Jésus n'est apparu que sur la route de Maïs et à Jérusalem. Il y a solo pena lika lobike Jésus ayakunate abotama abima na ye ke abimila ki batukaka na nzela ya Maïs à Jérusalem. On n'est pas tout comme et comment solo bon pena na lik ya zomi ya tukumi bale et comment solo bon na lik ya tukumi bale Andela zomi na motoba, zomi na mwambeti, na zomi na tukumi bale na bois. Le même esprit de Dieu, entre parenthèses, va dire à Jean que Jésus n'est apparu qu'au bord du lac Tibériade. Oui que, oh, Jésus, abimaka ka Solomon pena, na bord ya lac, pembeni, ya mai, oyo, mai, oyo, telema wana na imiti na lingala, kasi na ikongo biso tobenga ngo, ntava. Balak ntava ntava azaki pembeni nzungi dila pembeni wana donc ne tukobenga neti tout autour de na Kikongo muki nzungi dila ya mai ya Tibériade ya ntava ya Tibériade et comme miso bon na Jean 21 na verset ya liboso dina na sonoma mu Jean makumole mosi munzila yantete qui l'ont vu. Personne d'autre à part ces fanatiques, ces disciples zélés. Sousouté kaka, solo bon pena, bon, to boy ko commande son, to boy ko beta sete bele sikawana, tout le bakaka no, nanenge lo lenge ya, no mutu sousouté kaka, ba landinaye, o bena ba tonda na kondima iloko ba monate. Alors, to komi na nzela ya tukumi bale na moko. Tuna tanga munzila ya kumo le mosi les photos de Jésus, les photos na Kikongo la mizidi ou bien zizi kiandi de Jésus le fumo Yesu. Jésus avait commencé sa mission à l'âge de 30 ans. Il est mort à l'âge de 33 ans. C'était donc un jeune homme et non un vieux. Compare les jeunes de 30 ans avec les vieillards que représente cette prétendue photo dessin, entre parenthèses, de Jésus qu'on est venu te vendre. J'ai pitié de toi car tu es devenu un homme ouvert à tous les bobards. N'importe qui vient te raconter n'importe quoi et tu crois. Mais lorsqu'on veut te parler de tes ancêtres, de la culture négro-africaine, de l'authenticité, alors tu deviens méfiant, tu hésites, doutes, tu poses des questions. Et ça, bon, pena, tango, bon, na photo, Yesu nanga ezali, Yesu tanga bande musala na ye, na mvula, tukumisato, ti na ndula, tukumisato na misato, azalaki solo bongo pena elenge, kasi soki bayeko lakisa bino ya solo bongo pena elili oyo ya Yesu soki ba desinaye, soki ya pena ya solo e balobi ke ya solo bongo penza ye azali mukolo sikoyo yo ozondima ke ye azalaki na mvula tuku misato na misato kasi foto batielaka bino ya ye azali mpaka soki balobi na yo olanda nzela bokoko bwa yo oyo ezali pena kinkulu kia masina l'authenticité kinkulu kia masina le masina ça veut dire tes racines soki balakisi yo yango yo obandi okomi pena pusa yango musika pembeni na yo ozobenga ngo te ozobanga okomi na tembe omini kotuna mituna donc solo bongo pena ezali buzoba yambo te tatama na kotanga so totangi mwa ndambo etikali to tie moyembo po moyembo pe ezala elenge mpona kolanda ngo po ezoloba maloba mingi tozoloba. Quand il s'agit de la culture négro-africaine, tu deviens très fort
pour faire des analyses critiques. Mais dès qu'on dit, on dit Bible, ton esprit critique se paralyse, car là-bas, c'est la parole de Dieu. Wavuna vyoka. Moni? Solo mo pena tango etali pena makambo ya bokoko boyo, okomi pena makasi pona ko chapenda molende nako luka esika wapi yo oko yina yango ko tonga yango na ndenga mabe. Ba analyse na yo efuatakana oyena makambo ya kufuatakana nyonso obimisi makasi kasi so balobi na yo kaka Bible okomi pena na paralysé. Okomi kizengi nzoto na yo lembi donc elakisi ke ba lembisi yo ba battre yo pour kuna ozomona neti parole de Dieu wavuna vyoka soko kosi le cas ya solo bandeko yambo teto tata mana ina tela bino susu moyimbu po malobeza awa eza ya mutuya mato ilanga tatanda kebanga kyo ikyo iza yeva kwa mindele ya kulu mbalu zantima imevutuka kwiza mfumunu lakyo ekulu lakyo inakikongo bandu zanka inakikongo kiyasweka inavutula ngetivutuka kwiza utungulu lakyo ekulu lakyo kapila kukongo mfunduzaka kukongo kiyasweka inavutula matondo bandeko to tata mona solo bongo pena kotanga l'oiseau na kikongo elekisi instrument. L'oiseau elekisi instrument. Donc on est eti linette oyo eza l'oiseau. Donc instrument. Vous to zape na ba l'oiseau on est miso na ngape ezali instrument. On appelle l'oiseau. Na kati pe ya nzoto na biso kozana ba instrument oyo to benga ngo biloise. Oyo sala ke ngai nazomona yo yozomona nga na julipa na jukwanga na tafuni. Donc eza minu pe eza instrument. Donc ngo l'oiseau. Olonga konga lobi ke l'oiseau oyo na bomba na ye nango pona lakisa bino ba instrument oyo na bomba. Donc ba instrument na sikoyo aye nango aye ko lakisa biso ngo po to zwa makasi. Ozomona to zwa makasi to yeba solo mo pena ko landa ye na baloyembo yembo oyo eza ba instrument bakosambela sa mbila sa na ngikongo elakisi faire mbila elakisi appel sa mbila donc elakisi faire appel donc omona donc wana ba mbila wana siko tosalaka wana eza ba instrument mpona tobunda bitumba ya molimo matondo totata na kotanga nsima tokotia loyembo mpo tokóma na suka tokotanga na nzela ya tuku mibale na mibale la parole de Dieu tunatanga mu nzela ya makumu ole ye mole la parole de Dieu mpova za nzambe. Nous avons vu que la Bible est pleine d'écrits contradictoires. Nous avons dit que l'esprit du grand Dieu Nzambe Mpungu ne peut pas être rendu responsable de toutes ses fautes. Il nous faut donc dire quelle est l'origine des fautes qu'on rencontre dans la Bible. Il y a seulement to moni pena ke Bible etonda pena na ba mbeba ebele na kati. Ezala na ba mbeba ebele na kati toki koloba te ke maloba oyo euta pena solo pena na Nzambe Mpungu. Le Dieu le tout puissant, mukonzi munene asala ba mbeba oyo. Donc yongona tolingi toloba ke ba mbeba oyo euti penda wapi na oyo eza pena na kati ya Bible. Oyo mona sko longe kongo nenge akopanza panzawa. Donc, dans la Bible, Luc dit ceci: plusieurs personnes ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis, ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole.
Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes les choses depuis leur origine et l'exposer car écrit d'une manière suivie, mon cher Théophile. Sengeli na ye penza, la Bible ya solo bongo penza tout le monde lit que bakomi batebele bakomi composé ba événement ya ndenge na ndenge na bekata ba événement wana donc ba transmettre biso yango donc na ba témoin ba mona penza makambo ngo penza ndenge penza esalamaki penza na ministre ndingisi ke Kongo ndingisi oyo ya maloba donc pour lingala na yebite mo panzi sango donc alors donc, tout le monde vient que makamou d'origine est exposé, tout ça d'une manière suivie. Donc, il y a un PC, mon cher Théophile, on a ce qu'on a convoyé et comment il y a Luc 1, Nanzela ya liboso, Nanzela ya misato. Donc, il y a des gens qui ont été, Nanzela ya tete, Nanzela ya tato. Ce texte de la Bible dit clairement que ce n'est pas le Saint-Esprit qui a dicté à Luc ce qu'il a écrit. Car Luc dit bien que ce qu'il y a écrit est les fruits de ses recherches après les témoins oculaires. Ce sont donc des témoignages d'hommes rassemblés et écrits par Luc, que l'Église coloniale appelle la parole de Dieu. Le Saint-Esprit a dicté pour Luc à Komaki. Alors, il y a solo bon pena, salagi pena. Ye moi qui n'ai que luka pour être aïe bapena makambo yo pe alobi ke azaki yango pena epai ba témoin o pena bamonaki makambo wana donc yango na sikoyo azwi yango akangisi yango esika moko akomi yango na mukanda donc elingi koloba te ke eza mukanda oyo bolimisi bandeko motoki wana bamoyi ya mikolo oyo motoki bamoyi oyo soki ewuti wapi toyebi te mboka oyo eza na makambo nango moyi ekangama ya liboke makasi ezanga mopepe. Donc, alobi kazwaki yango na ba témoignage epai ya bato ndenge na ndenge donc bazwi basangisi yango nde batie sikoyo mindele bazoya koyebisa biso ke ezali maloba ya Nzambe kokamwa na yango bandeko na tiki bino mpona lelo to kotatama na mbala nsima kotanga mokanda na biso esengi na ngai mwa ngonga moke etikali na tela bino loyembo mpo tosilisa yango nzela moko matondo yoyo. Tentación Mónica, cuando llegó la tía Colomba, Alamina Mukala Munga Epemunga Wantoto. Donc, kanda dia Congo dika sola munza donc kanda dia Congo ekolo ya Congo oyo Nzambe apona na mokili oyo nakozala mwinda